Hein? Ba fanatique à JB ba baisse ba vraiment VIP. Ba fanatique à JB mpiana. Bazala vraiment VIP. Bazala vraiment VIP. Par rapport à la maison mais. Ba vraiment loko. C'est différent. Bana diama peut se pouvoir. Allez-y comprendre donc le boulot. Au côté terrain ba tonate ba soma ba billet après ça le salle vide s'il vous plaît père. Et quand ba billet na on a terrain. Buluba mo be na ndeka mabete bolumbi sa buluba mo be aye. To mutu mo be aye asombi ba billet JB. Après balobi la biso asali sold out. Elle joue en concert to ya boye. Et to lingelo kwana te. Pour ça ba billet mutu mo retourne sa salle te. Si. Atira daso ba billet na bango moko so ba aider bat. Ma jeune frère ne ba ça la biso moi. Mambo jiba mo sa biso. Oui, oh sold out. Ba billet de c'était Camille. La billet c'est fini. Après ba billet ko mo nana. Osomi ya les deux ba peso ya les trois. Les ça m'a pas fallu. Eh ça va pas fallu. Ya mo pe to mi mo donc to mo na pas jibe. Et puis tu penses que JB conseil. C'est Robert Azeli biso c'est la image, il y a caméra va filmer qui salle. Les lots pendant mon appel mutu matina songa stade. A un concert de. A vous avez besoin de toi qui tu vas te faire finir autant. A tiens les réseaux sociaux leader n'a pas de tala koto vide. Sorti rideau. Soldat c'est ça suite. Sorti rideau, j'ai un nom matati kuna. C'est pas si rideau. Voilà, en front de nabwe. Bakata qui ça de France art. Bande ko baboya. Et la bête lelo après 3 jours le jour mon on va stade de France va fungola on va ah bon stade de France au biso de ngi ya basket tout la ligne Moli mo plein ils ont bonne musique congolaise Moli mo ya plein concert à JB ba chege ba se to baba mais concert ya wera ezala ba chege batela chombo odozana bango ndi na kati ndula JB chege ba mingi libanda pona ko choquer ba prêtre ba yandu ndule ya wera zoto kozasona ba chege wana na kati wera za mutu ya petit peuple jiba za membre de classe VIP first class donc moi différence ya li ce qui ba catégorie wana terme to mona ngo danger mais quand des années quand na biso za pas que la suwana ba billet sili ba billet ngo zongi faire moi chape na 20 na terrain musu faire comment ça wera na terrain buzoba avec ta fait kala buzoba na ye sika buzoba même ngana faina ngana kona ba ya vande ka tala ipups ya mo ja so na tala wera to ma dise so vende na tout mec qui veut le wana nini o faire finga o ba boîte ba finga ide o big ndio na finga ide ba mise to ba pa wera ba papa wera surtout ba na ndani na mingi wana what a big side na place ya musique ba mo chapelet c'est bon na Congo comment déjà bongo métrage na Congo et comment déjà bongo wera mtako msongo bongo wera na jibi wera na jibi mtako msongo musique na biso ke même au bête ma beso ça qui plein en danger et wera na jibi na logique sur peut être ba mener et là besoin petit conseil papa ba ça bino son oyoki musique mais bango bino public boss c'est pas donc conseil ya oyoki musique oyoki son ezala suite omoni spectacle ça les la suite telonga dane wa yote za golwa te ana mndela sala ngal dossier comme j'adore mundela na za golwa mundela pas mi golwa bon mundela na achande ba moko soldat abatu okom tongo 54 c'est que mundela wana yo yebi mundela na balandele ke ba moni ba oui abana golwa mundela lodo ya kotaki 54 to sala bongo bon ba chané les benye na zuda ba paye pena la grand pote pour fali ta ça va mako comment non ça là c'est possible pour venir faire de la commencer faire faire muta commencer 4 ans nat de game dans foot game et ça ya monde qui ba ça qui na 2 jours yango wana po ba wara ba service na Stade de France la même date 80 000 sold out deuxième date c'est sold out mais mundele à Stade de France wana à salaire na comptador na ordinateur na komi 104 mundele à salaire erreur en fait ba 48 heures ba ko benge pas rectifier de to banque la page JB et là to mo banque la page JB be to mo banque la e na pas je wa liboso ba to ba somi ba billet papa subo toni catégorie B épuisé catégorie épuisé après de surtout que mba moko na ça wenge men si et c'est ngamo na yo ta moni billetterie fungami et te comme beno wenge si la raté maintenant il y a comment les sous bois madame va bien na ba place ngako musique ozonga ba billet na bangi
J'ai même pas de biso papa chéri, bête musique non naturelle. Mundela ko mi golwa. Mundela ko ma golwa ndenge. Na lisa ba mi ya ba mi se nyonso. Oye bimaki wana erreur eza quitté. Oh na bol. Oh ana kamona tena. Ba to beta stade wana erreur ça me demande à toi aigle bleu. Au milieu la salaire na bien. Ça va salir soldat. Bon ouais là non soldat. Soldat c'est bien na carte salle. Obi? Soldat il y a 2 ans na carte salle. Soldat à Véry. Il y a Véry na carte salle. Na carte salle. Oui. Salle je vois concert. Je suis motomona. Toto ba concert beta maga what auto beta. Auto beta na zenith ça what beta ki. Na suka na zenith monde batu vena biso yigo. Vena biso mo pa ba ka teki ba biso suka na mo. Donc vrai soldat du salon na vrai soldat to dans les biso sigo. Juji. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce net moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission de on est sur www.logitv, David Wembe, Masola, Balabala, comme d'hab, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un cas David Wembe dans la Sakabino, Nabe, Telagabo, Masolango, Nengenini, et c'est pas ça vraiment. Namboka Oyo. Donc, l'actualité nous oblige à remettre les solos. Il y a JB, papa chéri, l'homme qui a 1000 ans dans Coco. Qu'est-ce qui se passe dans le niveau de la billetterie, il y a JB Mpiana. Pour nous Maître As. Et avec Maître As, on va essayer de parler à long et à large. Qu'est-ce qui se passe? Nini Oye, à comprendre na Makamwana. Merci beaucoup à toi, Landry Mawete. Voilà, moi, les Gebele, Kota Masola Balabala, et Kosala bien. Yebisa, pile le top déj, na Sala Yenin. Hein, Landry Mawete. Yo kuto zalara sokoza na Turquie au kanisaka David Wembe pile le place aza abosani na yebite pile le top déj kota masola balabala et ko sala bien batutu balingaka David Wembe nga bina na lingaka bina to ba partage ba j'aime ba commentaire au bosala na masola balabala et sala ka biso penza bolamu ebele Gaëtan Vita mutalingaka David Wembe lela te Gaëtan Vita Nazana posana yo benganga na ndenga balabala Maître As botard de bon après-midi. Botard de David Wembe botard de balanditu ya masolo ya balabala encore une fois to guta na masolo ya balabala. Bonne santé. Inchallah santé ça bien. Ndenga ba Y-3 donc et on a idéologie à Kabano ta pyramide molati ici. Vraiment. Akoli bena qui donne 300 kg la minute la tu as besoin de mambo Italie et là-bas. Kobenga Kabano ta pyramide le meilleur qu'on fait pour le moment donc maman molati va pas n'a pas Kabano ta pyramide. Kabano ta. Yé mais ayebi kopé lamba. Ayebi lamba. Oui. Kabano ta be lamba tel bena donc akenemi qui n'a pas batté Kabano ta akole ko maki donc so zui Kabano ta te luka ardi bokole yardi bokole le meilleur qu'on faire à Katambo mayanga mobimba merci vraiment. Maître par rapport à l'actualité concert ya JB na encore arena ozomona ngonde nini ba catégorie ya ba billet ezala qui épuisé les mêmes jours au JB à fongola qui billetterie na ye et après to famille karaboué ba même catégorie wana o ezala épuisé et fumami au moins ngonde nini Maître As bon biso to za na balabala to na couleur de premièrement félicitations na JB si c'est vrai o to mona qui ya liboso réaction wana que ba billet pene tekame oui quand on a to festival artiste na biso ça normal ko sala pene na soldat ça normal mais crainte les années ni poto moni en moto na jeune génération tout le monde là moi soit ici ba warrior na ba français ba gestionnaire ya ça de France ba tu soit na migolo ça là tu comme na 2,54 ba salaire ba comme mabe eloko to ngo banga na musique congolaise yango wana to ko za naturalité la musique à Congo la minute. C'est la naturalité. Snapchat côté donc mudamuda ko bipembe. Oh. Oui. La ndima yo ta ko mine pembe. So tala wali ndima ko la ndima wo. Ebe mu ma snap go pembe. Akome su mukuse. Yango so ko musique congolaise. Donc ngamba. Ko mi bango David na ko ba du jango de donc. Bon ba wara ba biso na Stade de France. La même date 80 000 sold out. Deuxième date, il peut même sold out. Mais mon délai à Stade de France, wana, à salaire na comptador, na ordinateur na remis 104. Mon délai à salaire.
erreur yango ese mpe ba 48 heures baye kobenge po rectifier nde tokobangela pa JB eloko tokobangela pa JB mpe tokobangela ye jo ya liboso bato basomisomi babiye baplasi boye etondi catégorie boye épuisé catégorie épuisé apres surtout ke mbaa moko ngana za wenge men esenga mona yo ete bamoni biletere efungami eteka mobeno wenge silaka te maintenant ye komona lisusu boye badai babena baplace yango musique ozonga babiye na bangi jibe mpe nazobangisa biso papa chéri mbeta musique non naturelle longola pena snapchat wana soko totuni alongola yango na musique na ye abeta yango naturelle jibe ana rien à prouver atondisa te azalaka jibe so crête na nga eza nini mama yango asala biso bajeune frère ne baotosala biso yango mambo jibe yango osala biso oui soki eza sold out babie bese tekami babie se sili apres babie komomonana osomi ya le2 bapeso ya le3 nde esamaka pa fali yango mpe tomona yango pa jibe tomikobanga nini yo bisi biso sold out bie eza te tatobima bie sili so babie mosu komikobima kategori yango mosonga po ani eloko mosu nga na sepele na papa chéri alance badate na ye wana oyebi ke bakama finga to bapesi bango eloko te bapesi bango espace te bango moko bamokobulukela poste mais tomonaki ya na concert ya aigle bapesi biso babaci te basi biso na valeur te mais jibe bapesi bino contact te boye kolobele deni moko kutu wana petion soki nani komonaka nani so alex anga kota jibe na biso barekadeka bandeko nde bawario c'est-à-dire musique mosu esenga nango polémique te polémique yango na place te mais tozwi nde crainte tomikobanga nini basold out ya mikolo maîtresse to analyse na lisolo yango comment ça fait-il babiye oyo ezalaka oyo balobaka na pourtour yango ezotekama te kaka na force yango ezotekama te kaka nde ya baoyo wana mosusu bakatégorie mosusu wana oyo ezalaka epe moins cher yango nde bato basombi yango mbango omoni yango ndenge nini mais jibe na oyo atobi catégorie bafanatike na bango ya jibe akamwa mpe vip bafanatike ya jibe ya bese mpe bakamwa vip bafanatique ya jibe mpiana bazalaka mwa vip par rapport ya maison mais bakamwa eloko baza différent bana diama pesi pouvoir allez-y comprendre toloba nini baki na diama to baza bango sur pouvoir oza nango normal kobanga na biso nde ezaka soldat te zonga babie zonga na eloko lobeno bata maison mais bosepelana de la chaîne bayebi bana tiangu kanluka toyebi tosi tokoli te eloko obanga te bata jibe nabeta lisolo na émission na biso précédent ke bcbg mamu national mpe ya sonam zaiko so babeta ndule na ville na bashege base retrouvaka mais so tokei na maison mare so babeta ndule na ville batela tshoni odule maison mare pena toyeba nde ezaka yaka mwa biso mingi concert ya jibe bashege base retrouvaka mais concert ya wera ezalaka bashege batela tshombo odozanda bango nde na kati ndula jibe bashege baka mingi libanda mpona koshoke baprete baya ndule ndule ya wera so tokozaswa na bashege wana na kati wera aza mutu ya petit peuple jibe aza mwa mutu classe vip first class donc mwa différence ya li soki bacatégorie wana etekami tomona yango danger te mais krati nde eza nini krati na biso eza place eke place wana babiye esili na babiye yango ezongi projet kokoma ndeni tomoni yango pa ya bawario to bafungoli bileterie biye atekama normal ayanaka moko ntango ateki ya soldot bango mpe motema ebebale so nde nasombaka babiye yango oyo aka ndudi tu alakomi koreteka misusu osi tebede ya soldot place oyebangelaka mokulu yango wana jiba alinga asala biso yango elongi nango de emonani jiba afandi kaka boye alingi kaka bato baloba na ye mpe ka wi asali sold out a final de compte asali nde yango te eza nango kaka tokomi na point wana te tojuge mpena te tolobi nde tozobanga ojibe tobangele te potanga alasaki mamu na ye tomoni biye etekami tobeti maboko si bitima tomoni su place etekamaki babiye esaki soldat erefungwami mbese ozwima kobanga ya baproducteur erreur ya bato bazoteka biye to mpe mundele nga osalaka baerreur na musique bacongolais mpo anini obi mundele nga osalaka baerreur na musique bacongolais bazalaki pa fali basala erreur ya 54 nazo bato baswali internet
aswani si bato mundele wana balongole musala mundele wana balongole musala ozo gérer ordinateur wana bawara basisi kofete kofete na bango stade mama abiblielo wana eselo ezaka te mundele wana donc ameka kobongisa kote wana nayebi te bato balobi mundele wana bana wario te aza golwa te anaka mundele asaka ndenge liboso commandador mundele wana koza golwa mundele baka mikolwa bon mundele ndenge na achange ba moko soldat ya bato okomisango 54 seke mundele wana yo yebi mundele wana balandeli ke bamoni ke wi ata na ye golwa mundele alobi oyo akotaki 54 tosala bongo bon bachange na ye babenge nazu na bapele pene ya bagrand poete po fali ntango azalaka na mako komano basala ngo c'est possible po mundele akisa mundele akoma 54 fere fere moto akomesi 4 wana nati ndenge mutamfutaki no eza oyo amonaki basalaki na 2 jours yango wana mundele akomi golwa mundele akoma golwa nde na lisa ya bamise nyonso oyo ebimaki wana erreur ezalaki te omona bol anakamwana bangotu babeta stade wana erreur esamete moka atuka aigle ble o mundele asala erreur nga bia epesi okoba musique congolaise te na place ya musique bamotya plein bon na Congo ekoma déjà bongo maîtrage na Congo ekoma déjà bongo weka mutu akomisango bongo weka na jibe mutu akomisa musique na biso ke même obeti no mabe soko asaki plein oza danger weka na jibe na logique surtout kote baye meneya eloko bezo babeti concert bapapa bayebisa bino son oyoki musique mais bango bino public bosepate donc concert oyoki musique oyoki son ezala sutu omoni spectacle tozalaki na ndule ya fali na stade oyo ya ndalu ya dagoste tobelasaki ndoko abomela bakota parti mwa moke etikale bato bakota te donc si 8000 bato bakoti 9500 mais fasaka 500 ekoka bakota donc ye famonaka plakake bato baye wana bato no bango wana sepesi bango musique ongo sokomi na maladi wana moi c'est la plus plein que mosala rentabilité ya mosala na yo oyo mosala oyo opesa te biso nini yango tokokipango soutien kotala tosalaka mwa ofina par logique toprenanga totala qualité ya mosala opesa te ya bato apres tokotala plein biso tokofela mingi plein ale qualité ya mosala ezomi nsima yango tokoli badevoir oyo na mokulu baosia biye tekami vie pe tekami papa chéri jibe mpe na mokulu bima na terrain papa toyobombela mpe abombela soki eza naturel tatudu bene so akomika batie misabi koma ngai ordinateur esali erreur nalobaki yango awa soki osali soldat baowela na soldat abeyaka na kati ya sale soldat ya beza na kati ya sale soldat ya veri yaka na kati ya sale sale nde jour ya concert biso motomona totoma baconcert ebetamaki awata otokobeta atobeta na zenit ya awata betaki na suka nango na zeni tomoni ndeni bato ve na biso yigi ve na biso moport bakateki na bie suka nango donc vrai soldat selonga vrai soldat to tozela bino sikoyo jour J donc catégorie oyo bien épuisé catégorie oyo eza eloko moko tolanda na biso yango te epesa biso mosala makasi mpona ndenge mabe te oyo eloko olobi ota na raison fabrikasi asala soldat na nini na casino de Paris soldat totangela bato ya bakota wana totangela mpena nombre ya bato totangela mpena 1 2 3 4 5 po bato bayebani sali moto aloba verité kafe nanga basekwa mosayebena obetela basoka baye abi autonisane te mais ya obetane kaka abetela ya aloba ne verité nabotelaka bato baye donc côté soldat toselaka so soldat ya bien ya jour je mona qu'on a ce cas de salle il a matière pour ma téléphone ekoma et puis topesaki jibe conseil c'est robeta zeniti biso ozelaka image ya caméra bafilmaki salle lelo pene omona pene motu mwa matina songe ya stade ayene concert te awuza biso ka 3 kiti oyo bato bayaki ta fina ota atie na réseau sociaux leader na podium talaka oto ovide sorti rideau soldat eza suite sorti rideau jeune ana omata tikuna afolo pena boye bakataki stade de France bandeko baboya aigle abeti lelo après 3 jours ojoma momi wakobeta stade de France bafungolaka bato stade de France oyo biso okendaki ya basket to ya nini
Molimo plein, ils ont bon la musique congolaise. Molimo est plein. Molimo est plein. Ma bête à musique. Ouais. Ma bête à musique, ma tire ma œuvre. Là, j'y vais faire un devoir, mon besoin de repérer ça. Alors, on l'a zénith dans le terrain. JB Mogo. Tu peux faire sous devoir. Alors, on l'a zénith. Alors, on l'a zénith dans le terrain. Au zénith, on a tiré le conseil à bon bête à maladie. Ni seulement comme un commentaire, ma sola balabala, lui, c'est qu'on a besoin de comme on habite. Maître, ça dit bon, elle mène à terre, elle mène à checker la polémique, elle mène à photo, c'est la papa, madame Kofi. J'y vais tout d'ailleurs là. Il va me faire de problème, on a fallu. Bolinga, et d'abord. Mais nous ne pas comme les gars, lobby, on évite que concert à Jibango et que Naga studio. Tu as quoi si? Balamba on a studio. On a demandé à la fin de ce cas. Jibalamba, je ne pas venir, Jiba qui soit bêti. Jiba tout le concert, mais ce soit fini. On peut faire affaire à la bango à 23h, 14h. Et nous aussi là. Faire à la bango à 23h, 14h. C'est. On peut ici là. Et nous morceaux, on des autres, nous morceaux, on des autres, même différence est allée. Donc nous côté ça on a déjà machine à musique. Machine à musique. So machine à musique na bercy. Et là on wata soit sur les gars na TV wata. Soit sur les gars na TV fa kenda utakena. Ata le ba musique si mana biso taka Fabregas. Fabregas parce que les musiques baza bongo. Sauf que ba musicien na biso baza na culture nene. O ba PC ba soirée. Fali ba PC férié, il y aura ba PC Kofi. Normalement fallait anniversaire naturel férié. What ba PC Fabregas, il y a le grand Fabregas. Ba non ba PC ça. Oui, on peut dire qu'on va expliquer ça, on va pas pour l'anniversaire. Sur comment on a des explications ba linga ba villageois de. Fabregas a posté ga elo. Bon, on va anniversaire mais ba tellement soit commenter ba finga banane. Maspilitas. Également, dans le village, ceux qui voient que l'on va commander. On va faire que les différents, non? Les bessilat. Mais ce que l'on ça me dit, comment faire été. Eh! Satisfait. C'est-à-dire, adversaire. Naturellement parlant. Adversité, on va dire, on dit. Bien, il faut passer des cas, mais limite, il y a la femme. Donc, on va passer la mission de soirée. Donc, on va passer la mission de soirée. Aboyer zotal la kuna mais ba tu peux pas zoboya balobi ranking ya jibena oyo c'est là tout le monde oyo za ngo suka ba ranking te et ba ranking hein et ça va querer ba tellement il y a concurrence ranking c'est vrai si la protocole monsieur yem ça landi le ma wete que non ake ndapona oyo to jiba ça on da para c'est mais moi na futima to ça na mo loko wana ata Ricardo Gomes papa na Richardson. Ricardo Gomes, bango baki basa bata ba maison na BCBG. So ça le ba bunda bunda. Et habite sur le Ricardo Gomes papa na Richardson to ba sa golwa mufuna suka. Velo mbotia kota mabela diversion na katamwe. Amata kita au changé de l'eau. Oh table beta c'est Olympia. Adversaire na ye. Nana beta ngote onani Franco, il serait au Canada. Franco beta ba festival makasi David. Abeta ba festival makasi mabeta ba salu wana tende. To compare rappel ba tana tande. Franco, on peut commencer dans le bao. Mako sera toujours likolo. Oui. Mako Canada. Zana biso Franco azali star na biso na ndenga ki na dominaki. Mais fait que vous l'avez pensé qu'il marche sur le niveau international. Ndenga ils appellent lolo. Là on a ni ta ko pe mala ngol. Fali pour battre. Bon on a mutam bosanga. Bon parce bakane la biso bakane biloko na so ba cheko mona ngoma. Les gars no film na ko mana bodo kutanaka. Yo chama maloba na mnoko ngana mona lo ngondé. Na niveau international fali pour balégifier. Mais quand on a logo ba gola ba mobondo. Parce que moi na ba gola na mistima mutu esamba na Congo. Soko keche ba gola na internet. Mami mo finga la tiseketi ba tuda non. Akima abina koko ka banote. Siko to sani. Batuna Zakari. Zakari téléphone so roga. Adi ba gola ba so le kibacha na pasteta la basa patude. So côté on est ba fanatique. Wata le baza ben civique c'est-à-dire soyez. Oui. Basa patude. Donc chaque fanatique
Pour faire, on dira le retour de la gamme. Ouais, on verra bon. Ouais, on a qui ouais, on a papa, on a plus de son chrétien, on a pas de temps, on a bête à main. Ah, qui vient à couper na bon don. Bagolo vient à côté, on a, bah, vient à mire. Même l'affrontement beaucoup, comme on dit. C'est. Comme on dit donc. Bagolo canate, mon qui l'ensemble. Moi, ça toujours bon, moi, ça l'endengue. Par rapport à l'actualité, le Congo et Linga, souvent, dernièrement, bah, sortie médiatique et tout ça, mais belé. Mais, Ferré, Nanga Mounaye, na concert à deux bêta, à Boya Lobby, pas des émissions, si 2027. Au bout d'un moment, il faut pas ça faire pas le cas pour répondre, oui, rançon de Natanga qui comme bon a été. Sagesse, vous habitez là, ben, on sagesse, au moins, il fait rien. Et il peut faire rigoler, mais on a eu à ça qui derrière. Auparavant, ça derrière, il n'a pas fait jaloux. Mais pour l'instant, on a fait notre véhément à terrain Mouzoba. Hein? Faire un match à terrain Mouzoba. Faire un match à terrain Mouzoba. Avec des affaires à Mouzoba, là. Si tu as Mouzoba, le mot. On a fait un quoi? Il y a 20 ans, il y a un moment où on a trop mal dit ça. Parce que 20 ans, il y a tout le monde qui veut le Rwanda. Ni on fait la finga, on va voir la finga aidée. Oh, big leader na finga aidée. Ma mission, tu vas pas voir papa. Surtout pas dans la dynamique. What a big side. Coco, bah ça va crier. Mais le va pire. Faire un bavage jaloux. À Kangam de big leader, paka. Mon tomo de la pâte, arrête mon seigneur. Mais le va pire, plus pire fait. Mais à faire ouais à Kangam de mana idée. Ce qui ouais à boula on dirait le Congo est PC mode pour Golo aussi. Na loba qui yango. Moi pas mettre ça défense, ben ça fait nyon kalongo. Donc personne me demande une minute de silence terre. Na kumisi ba Golo kumisi ba. On te mettre en Belgique, ba yé souté. Donc ouais la faka ça dira constater les JB na. On a pour des JB sur Bercy. Nyam faut doubler Bercy dit. Doubler Bercy, doubler Bercy. Maman on to sala na nini? Na Belgique. Kazaki on ça adversaire. Na miso wa pati opanda ba golf biso ba mo boulé. On va doubler Bercy. On va gagner avant. Tu sais que ba tozana ba on a réussi pour le bagage. Ngando na bango pende zongi. Abo yo na to patier pour nini? Ba comparer na. Ba comparer na ezate. Ba tout ba kota ki ndavu. Tala ba de ba che peso ko ba wanga lo ba Eva Pauline international. Ba bientôt ville la liste do fungolo lo ka sika. David Seka Kabelo. Eva Paulina. Ma warrior ba ngwana ba Francisco Aigle. Et puis collé. Et ba cha wera ko ba tele ko Rwanda wezika. Ba warrior ba gola ba kota mamba ba tuté ato comme je n'aime pas ram. Ande ko chrétien ba warrior. Na ko ba faire ba gola ba to beta stade. Ba gola ba fa ndako. Mais papa vient na bango cha date bilamba sike somba. Ba somba bilamba sika. Ba somba bilamba sika na bango ba olega po anini. Papa vient na bango. Différence ali papa, différence ali. Vraiment. Chacun monde ji ba so bo wera so. Na mi to wera so a che date. Donc ma bo to lo besa la maman na ba ko si pour mona na ndenge fo. Parce que jibe wera boule so a cha date place ni. A ko bi le be sika ona ka ko arena. Wera son. Soit tu peux te payer ou arène. Ah! Ouais, on a des défis. C'est l'émission qu'on va mettre à double Atlantique en Angola. Il y a des défis. Nous devons faire un milax. Donc JB a PC pendant contre nous. A PC Moussala. Tu veux laisser quoi de bouler à triple moto. David de Homme. On a triple ça sur la le premier non. Le premier non. Quand on a d'être salé le premier monsieur de Bon Bango. Oui, voilà le logo le merci. Naebi Mama alo chef de sécurité maître Tarzan Ganganza Junior Katakata Fondé Kiwaka Mama alo batana baebi ya linga ka défé mu de bola la bienté vraiment c'est la jiba bête nous jiba jour en bêta plein power à lancer boss malaki muito obrigado pelo tudo eu sei que amanhã vamos fazer boas coisas boss Malaquias. Contra Masola Balabala, vou falar isso mesmo em Lingala para fazer bem. Contra Masola Balabala et pour ça la bien. Donc, professeur de Signora Sedou Konde, l'ingénieur depuis États-Unis, Bola Mouleke Belé, Contra Masola Balabala, Sosa Benana Posa na yo, donc il y a tout au Bazalaka, na niveau États-Unis, Sosa na Posa,
besoin d'information, il y a Congo en tout sauf rien. Représentant, il y a Fachi Béton. Ingénieur Sédou Kondi, Azar ingénieur Sédou Kondi. Robert la belle Sédou Kondi ingénieur. Ah yeah. Biso to wakana balabala donc biso ntambe sa pambola balabala. Ingénieur Sédou Kondi. Sédou Kondi le wakana Fachi. Wakana Fachi. Et il faut dans la pose le bana Gaëtan Vita. Gaëtan Vita abela biso. Eh ben Gaëtan Vita so abela li balabala ça la déjà balabala. Attends les gars makolo to le kana moto le kana mutu donc Gaëtan Vita balabala yango mes amis de France bana de la paix bon encore je salue fondé bonheur Kombe honorable président pasteur Joël Bosolo Chico Mulumba dans bino yango wana mes amis de France les gars c'est au Baksanga après poser belle je sais amo sénégalais na Baksanga après donc base na Katamba Mobimba ya Joël tout jeune le plus beau de la ville. Il y a Joël tout jeune, je te salue. Je salue Pessa Makambo Olivier à Nzamba Visa. Pessa Makambo Olivier à Code 16 toujours. Nzamba Visa. Nzamba Visa na Barolot na Bissoana donc j'étais Koutayar dit beaucoup les meilleurs coiffeurs sauf en bois. Kouti Agaya, Kouti Blaise Standard. Blaise Standard moi na so donc le staff na bango donc voilà. Mais le lobani au rôle va pour nager même piana. Na façon ndenge makambango zo que le poto tika lu mwana ba tout ça 2 mois. Mukulu bankulu to tia na 2 mois. Wa bankulu na rôle ba ngona tshulu ba me et pesa na be. Tolo ba ngona na ba ko mukulu ko kota terrain ba tona te ba so ba billet après ça le salle vide s'il vous plaît père. Et ka ba billet na terrain. To muluba mo be na ndenge mabete bo lumbi sa muluba mo ba ye. To mutu mo ba ye asombi ba billet JB. Après balobi la biso asali soldat. Elle joue en console to ya boye. Et to lingelo kwana te pour ça ba billet mutu mo to sa salte. Si. Ati la daso ba billet na bango moko so ba aider bat. Acha ba tu na ebo acha ba réduction de prix. Ce qui billet za 60 €, ye mulu ba na fitela biso ba 30 ba 30 na biso moko. To so ba poto so ko so so bitu. Olingo so sango rete ga David. Mukila lelo te mukila ndoid. Mukulu ça maintenant naturellement. Depuis que nous le retour au bête et bête en bête nous le travail dit zone ça va pour voir JB à mon concert. Et ça balabala. Zéro ba concert moi on avait travail dire. Muninga ke beta concert na sala mudini. Conseil. Conseil tel la mina ngai. Bande on a bi conseil na bango bien conseil. Wani bolinga conseil mais ça va pas ça kumisa. Bona ndenga mabete. Mabe na ndenga mabe. Na ndenga mabe. Nzembo wana moko be compliqué ka JB. Mais le gars de à l'état déjà ba nzembo tu jiba ko ka su ko mbango te. On a fait si conseil faire na ngapona j'espère au monde na été à partir de là ce message pas mukulu ala la va travailler na bosane loro moko. Ya kina na JB bana mais ngaso na bandi bona. On mbamba fa beta. NF. Et mais moi le bagage jiba linga mwana ta. JB en fait rendu le bon monsieur boni mbamba JB témoignant nono Fuji JB tena. A témoigner nono Fuji na bosolo. Donc alors bi de mwana oyo. Oya longo kesa finga ta oyo okota facile. NF nono Fuji. Se remettre na contexte wana ndo zoloba. To mona kango pa wera abenga kabana na ye. Donc ngolo bana biso pete JB na za bongo abenga nono Fuji. Dide masandi dide abengo dide dilema. Dilema ebengo mettre toi. Bien agence na biso na ko kapa bien. Agence na biso ya fova. Dilema. Amna lo ba JB lo bengo na bosolo na politique. Ada ça musicien na o so yé. Oya ba boss ouvert. Et ça va ba nono Fuji. Mon maman faut mettre na Bercy. Nous pour ça nous fait plaisir afin nono Fuji. Batu ya NF ya papa logo to za na bezo to mona mu nono Fuji na Bercy. Ça la biso bien papa. JB na bana. Aso na bana bazapeka ben polité. Bana men poli bali bana ba JB na bana mais na bana te o ya ko bengisa pour pas passer foot de pouce na concert wana c'est un problème. À part nono Fuji tangi sunan. Te to me ma pesa ingenge. Shengenge. To me ma shengenge. Asa sunan. To me ma shengenge. Asa la nini ndio. Aye mambwa. Nani susu. Otangi chino te. La rebelle.
Papa n'a pas dit ne peut pas baisser besoin d'ensemble. Chéral lève pesa makambuté. Mais ba vocal na ye. Si yo atambola mabe. Ali bisabiso Dino Caporage. On a poto pesa musala te mais JB Fuji nanité. Au bon le Caporage de Dino. Dino na on so général ba wa oui ba évoluer. JB doit freiner ba mot. Ah. Mais et ça la pêche bébé bah tu venais bah fan à JB à côté boé bah mon maman Mignon Bram pe na podium. Si je vais penser Mignon Bram na podium la général aba warrior. En coup tu l'as battu. Il m'a là battu. Maman ina lo baba limbisa ngai. Mignon Bram voka nani. Elo nyaimba. À part la général aba warrior. Ah. Quand la musicien bah JB a forcé ba comme musicien. Mignon Bram c'est une vraie histoire. Il fit un danseur. JB a forcé à chanter, mais le là, a tient ma belle vers JB. Pourquoi tu dois rendre l'ingratitude? Tu dois reconnaître, depuis dans le conseil, on appelle ça la communauté. Pourquoi ni David? Soit il va vivre bien. Soit il va vivre bien dans le monde congolais. Quand il fait la bataille, quand il fait une zéboté, à son ordre. Congolais sont à son ordre, comme il m'a vraiment soigné. Je suis vraiment soigné. Je suis vraiment si on t'aide à mot, si on t'aide à dire. Et ça, c'est la vérité. Soit personne la bonne là, David, et la malade David, mais ça, le mec, il tourne, on a fait toi, nous t'aimons beaucoup, et la malade, on a fait ça, oh, on peut dire, il m'a dit, Bali. La nuit, et la malade, on a fait, même, on a fait ça, là, on a taille, mais plus, ce que soit précieux, le rebond, on t'aime bien. Alors, c'est vrai que nous sommes, c'est-à-dire communauté moko so za na pasi so za na pasi conseil est gratuit na teke ngo te mechaka j'aime na balabala so za na pasi c'est na aide pas congolais pour so biki mte me bonga ite comment là soit pêche le logo fonctionne bien soit pêche le logo sali bien qui kitoko mte me baby David alors il y a pas bon nango ça la tout pas tout bayeba et la manaye soit pe go nzembo et que sali succès alors le gars on te fait Congolais nanganga le na TV. Oh Moïse Mbie, ça le pesa ngapa na ngapa nganga ça l'émission comme ça. Nganga. Et dans la rade à Congo. Et na Congo nganga. Alors c'est la vidéo na TV. Ah nganga ba mo na TV. Libumu mufini ko ya ngaba mama sana libumu ga. Oh ngam na pesa bloc na ngola ngoko na sisi nganga ça l'émission. Tu veux pas nganga kala parce que ba nganga pesa batama. Nganga mo le na TV pas le mettre. Et ba bango pe ko te banganga. Nganga ko le mettre dans communauté mo étrange David. Communauté ko comprendre ngote. Pasteur a pas assemblée mtumta biki azila. Pasteur a comme moi que les gens de l'église. Azala ki ya wakoluka na bondeli ko na chelo boko. Ah papa. Mo chelo boko c'est mta pas politique ça la folie na ça suit. Donc communauté so ça na pasi soit ça n'a pas une bonne idée. Franchement, c'est la communauté congolaise. Les gars là, soit pression, il n'y a pas de bon. Soit bon, on va prendre un oiseau comme ça, ça va faire. Ya, on va me rappeler. Ah, na ina blana. Na la kanga mono, on a su mindele. Voilà, c'est mina pas su là. Bon, ya on va faire na mindele mono, mono ya comme ça. On les gars noir musis. Ah, mindele va mono va manquer. Donc, communauté moko, avec juste mon conseil pour na bande, on a besoin tout ya. Mangala to me ko chancer moi so tekeli mtu nzembolo bibe oteki ndio na sombe la mbabo paka bando de pyramide alors baso teleza ye c'est et combien ngai oso kababi ya beaucoup tirer à l'obani donc avec mon conseil pour na bande ko na biso tout bande ko basi mibali na invité donc je parle du centre guerrier Vandamboka donc Obenga te ba Obenga Kennedy Ngeba roi Salomon l'homme. Ah ouais, roi Salomon Kennedy Ngeba. Après ba portugais donc ya yango wana roi Salomon. Israël belé que Kaba Akendat. Ibato za na mboka ti. Ya wana Israël belé que Kaba zo mona. Ibato za na mboka ba ena. Soka zo mona na te ayebite que biso peto. Israël belé za David te zanga pe na lobi na yo. Soko zo mona na te tia na pasi. Chango na chance et comment aux biso donc Kaba les gars ya ba te bato ba na yo arena ah dimanche ba na yo arena na meta mdasimbi sidadi ya Rwanda fonctionner okiminga na David meza balabala na balabala to mikanga na ndago meta runa yo yango wana donc
Je salue Patrick Guichet fermé. Guichet fermé. Avec le vélo qui a qui se magasine au moins. Vous avez mal au bagage lelo. Tu peux tout lelo samedi. Donc faut te bien naïe. Tu bien naïe. Il est à la mode de bac en amina main. Il est photo ça. Il est la famille unida. Famille unida nous courant toi qui. Donc ils sont bien ensemble championnat. Abagwa wakani la David hier. Ma bête a été. On fait l'émission awa wapi. Championnat abagwa wakani la David wa bakani. La caméra wapi. Wakani la kaite po na balabala dato le kabita puana. Maître rouge au kangayo. À niveau. Tu sais que maître rouge m'dakanga championnat ka basinga. Maître Weri ayo yango wana Mokonzi Kuzu Calder 02. Je salue tout le monde. Bah vas-y de tous les gars. Merci beaucoup à toi. Mon gars Pomba Swag. Mon gars Pomba. Diminu na mboko. Elle a vu diminu na mboko. Ah, on a diminu mon gars bidimo. Je vais t'amakasi. T'as vu diminu na mboko yo. Américain, elle est moderne champion Koumade. Ah, champion Koumade, donc américain, au taliba maître boye, au taliba pour sentir pendant oui. Bon, on vient d'avoir un temps, donc beaucoup de masola balabala et tout ça là bien, il passe à bamon. Mais on va mettre bossa ni mettre raser ma boko. Mettre raser ma boko, ouais. Mettre raser ma boko. Dans ma case famille, d'abord là t'as dit que ma case na ça par tous les moyens comment na yo na mettre à ezonga donc on a parti na nga bala yebi ke yebo ça na sala bité. Ya la baki ça qui na obeta yo. Ayebi na bala bana. Obeta papa ya ma pasi. Dans ma forme moi, on va bazamba de bazana. On va mettre JR. Baba mettre makasi nganga ko former mwana na tika na prise moko oyo na bombela bango do mettre kasi maboko ya il passe à bamongo papa na Maëlys kota masola balabala et pour ça la bien Diego ministre nana posa na bino na ndenga balabala Diego donc apeloka na libanga na baki ke celui de salé on a David au salon bon Diego batterie visor Diego batterie visor ah ouais maman na maison donc on a nos visor mabutu nous aurons pas Diego visor Clovis Mapuka boss live arana gledi nous avons so maison on so dit à total je bombe so mais congolaise je bombe total zo virer boy maison Clovis Mapuka zana visor à boss live asawana visor à qualité batterie à qualité iPhone tout mon ba vraiment donc ça la moko bena kitoko très bien donc beaucoup takuna bena pas ya boss live Clovis Mapuka bazaka bona gledi ndunza donc boza bloka qualité ozaka na congolaise jibomba simana mwana kano kuvara wana donc baza wana merci beaucoup à toi Ricardo Gomes papa na Richardson hein donc Ricardo Gomes papa na Richardson kota masola balabala et ko sala bien bakasenda apa na faire biso mundai oya kitoko almonsu janta donc à l'aise bakoyamba kitoko pa Ribin Kanainge on a bien un garçon de Yambara, très calme, respect. Donc, on a retenu Bakila Ribet, donc au bout de soit pas Vemundaï. Merci beaucoup à toi, la fille pas comme les autres, patience, destinée, pasma. Donc, au tali moi si mettre as, au lieu maintenant éviter au moi. Il y a une union chez Zapete, il y a une union chez Zatimia. Patience destinée. Patience destinée, et pour ça la bien. Donc, tout le monde a vu mais donc on est ensemble avec vous. Ciao la famille.